Bonjour ma belle, bienvenue sur ma vlog. Vlog à l'autre ça là tout bandi d'abord on a des shopping là tout à l'heure qui vers 8h50 comme ça donc na biki na kosumo bloc à miki ezanga kinandaku na kimimba kwa tiki bana na classe après on a na kota Aldi na zaki vraiment na poso ça la shopping en même temps na zaki na poso sur bloc peut-être il y a 20 livres 30 livres na biki na kimamba na Aldi et ça la kaka bien kosumo bloc po ou on a prix à bien et na Aldi na moni pe ki ba koti si vraiment ba fleur à kitoko et ba fleur en pe si posa prix pe à bien nande la saba les belles dames ce moment fleur non pour nandaku na Aldi ba ti ba fleur ya kitoko pe ba prix moko ba 5 livres 3 livres 4 livres puis nande aux aki 3 livres et quelques c'était vraiment joli à l'acte color donc voilà après wana ko beta tour na ba fleur na bi na ki po na ba fleur te na kende na ki dozo bloco na nango posa donc voilà wana na ko banda sko na ba fruits parce que nga vraiment na ninga kamin ko zonse ba fruits na ndaku te donc ba fruits za ka vraiment bien même pour na biso mikolo même pour na bana nga balinga mingi kolia ba fruits donc voilà c'est ça vraiment que ce qui est stylé na ninga mingi ko la bango donc voilà ton amoni yango na le mélange de la bango banane et tout ça la bloc miki na bango donc na kende ko zo biloko o ezaki vraiment important aux aki kezaki te na ndako voilà bobi pe ke ananas na biso to sala opération ananas ezaka vraiment important pe likolo nango avocat eza protéine moko ya makasi kozangisa kolia avocat te avocat kolia na marque ebele na salade na lipa yango moko okosala recette différent vraiment pour na avocat donc voilà après wana na bikena kende kozwa o ezali tangawis na ngai na ail donc nazwa yango awa na Lidl bateka yango na 75 pi 65 pi comme ça donc soki yango somba yango na Lidl eza vraiment bien ail o na tangawis o eza ya fraîche mais batia yango na kati ya ba tube déjà baniki yango mpona biso après na minute pe ba assaisonnement parce que na nsebi niki assaisonnement nanga vraiment esilaki na kitabu so assaisonnement mais malheureusement na Aldi bazaki na marque assaisonnement o na linga kité ba on so bazana nango je na za nango dans la joie kité et assaisonnement ba pesa kana ba prix et bien comme au monde ba 65 pi on va prendre encore vraiment faute de bon bloc on na linga ki na assaisonnement ezala kité après na bikina zo pasta donc na ki ko zo pasta ba biki biso tozana ba bana okoza sa pasta te na ndako ba pasta wana edaka biso soko ngolamba to seulement pasta na moko ya bien bana balie donc voilà et na ko zo pe spaghetti parce que nzaki pe na spaghetti te na zupe ba chasser na spaghetti. Ok ma belle, après on a commis koto ya bloc à grignoter ba biscuit donc voilà na bon ba biscuit parce que Kylian monta la ka biscuit et na ko zela bango pe ba oza ba croissant donc voilà na baxi et na sisi shopping nanga na bak na sala shopping avec livre mais regardez moi des baskets et tondi pardon. Ok ma belle, wana na zongi après ko sala shopping nanga na zongi na ndako na kindeka ko zoka moi bloc à miki le kata pour na 20 livres 30 livres na comment na ko sur bloc ya 100 livres na peu le croissant livre na zuité mais une na zodi bana ba croissant na zodi bon croissant na brioche bandami et croissant na brioche o ya Aldi so me bango ba place mususu balinga ko lia ngote ba mona ngo goût différent je pense que la misana na oyo donc au ming ba ko lia na chocolat ba ko lia na beurre ba ko lia na ba saucisse bon vraiment na tongo et edanga so na moni ba li croissant ba ko lia brioche ba ko lia mapa ba quand même ba choix quoi donc voilà on a notre chango à la kati. Nous avons des paquets comme ça à bouillage na croissant et que ça a même 10 jours, 8 jours pour me dire balia quand on soit une classe balier. Avant que là la balier. Donc balia kalia comme belle et l'eau pamba quoi. So pe mon nez ya ba moto so pe mon nez wekenda wapi ngana bino to yebite deti kilien modèle aliaka au kasa ko mutu mo fala za mnene comme ça mais rien de ka mulai kilien bloc que na ka mulai. Donc on doit équiper na bakisi pe maki. Na rocha ngo bisika na chaka maki nanga na pamusango na wana mo poussière
bon sinon un peu non d'abouté donc on a monde à causer du colo na bon sinon thé donc voilà toi non tongo hein to comme à 11h donc on a mon tongo là notre maquinanga ici maki monsieur en frigo donc on a tchaka on poser le cola ils ont aidé pour na ko bomba maki au frigo sur sili na le monde avant na frigo donc c'est comme ça qu'il y a la salaka plateau na ma oya maki na zongo na temu. Il y a raison on a Temu. Si je pense pas c'est Temu, c'est Shein, mais je pense que ça c'est Temu. Il y a des sociétés, mais ça Temu au Shein, il manque pas d'ango. Donc, il ne dit même pas ma kiango, il ne dit même pas. Il y a une notion de ma qui va au bachaka 30 wana baramoko, au bachaka 12 aux à la chair, mais en fait qui et na zupe panapo. Et dans le oyo banane et là aussi dans le bloc on a nettoyé les couleurs armoire parce que nous se connaissons la saleté bah on a fait voir car et a changé dans la que c'est la marque oyo marque oyo ça vraiment très bien et on est dans son banali des donc une livre quelques à 5 na 4 ils avaient pour penser là mais ça pour penser là dans cuisine tout ça là qu'on pense là te au sokolo sur comme saleté dans son sokolo qui changer couleur au somba mususu et là dans sombi. Donc voilà, et dans un avocat, on n'a même pas avocat Aldi parce que ça l'a vraiment bien. Si on n'a pas avocat bandit, on a posé à Kobeba, même pas, c'est vraiment rare. Au moins, on a posé à Kobeba. Vous voyez que l'avocat a vraiment la protéine, makasi. Et comme les gens qui disent non, na Aldi, na son baka ou les tangawis na aïe, il y a qu'on mélanger comme ça. Comme ils ont mélangé thé donc ni que ça naturel. Bani comme c'est déjà facile pour nous tout l'ambaka air nyonso donc nous avons 4 nous avons na frigo donc tu as des na frigo et des non tu peux mettre avec épices na ngai donc ça vraiment très bien donc là déjà pour nous sous donc oignon sur 4 nous avons na frigo et là nous avons équipé spaghetti donc pour ajouter spaghetti parce qu'on va mettre spaghetti dans la comme ça. On a changé la spaghetti. Je pense qu'il y a différents modèles. C'est au mingi, mais au bien parce que pour la spaghetti, on a très bien. Donc, écoute, le quoi trop chassé dans le spaghetti. Conteneur aux arômes. Mais dans on a ticket max. Il y en a souvent un ticket max, c'est à kilo. Vous allez vraiment bien pour manger la spaghetti. Et on a encore la pasta. On ici. Donc voilà, c'est comme ça. Et pour les séparer, saucisse et hot dog. Pour un mois de classe, la préférence c'est la banque saucisse et hot dog. Dans une saucisse et hot dog, l'ip en a aussi donc n'est pas que l'ip ça je pense que il y a un lobby et ça c'est les banques lobby l'ip et sili. Des fois on parce que l'ip et hot dog. Et moi j'aime bien que ça les la aux abeilles oyo. C'est mon lien vraiment l'ip pour nous sentir vraiment que dans les abeilles aux abeilles on a préféré. Et ketchup ezali mais quand tu mets balia ketchup mingi na soka ketchup mususu pona ceux qui vont sili bon j'aime un souffle ndako farine nanga pe ya sunflower silaki donc na bakisi pe farine dalinga te koza na farine ndako ils ont vraiment importé photos za la farine il faut bien somba conteneur moko ko tia ba farine nanga différent parce que dans un conteneur on tia la farine na garder en toujours comme ça mais dans le cas on a chi imbe na temo na ta la conteneur moko za ki na tia farine nanga différent donc ça na propre ngaba nanga balinga mingi j'ai Apple donc j'ai une banque préférée ezalaka oyo donc la zangue ça monte attention dans un anda qu'on a toujours ajouter pour un storage donc voilà on peut na zui la banque peut ba sweet na zui la banque ba sweet n'engé sous balia ba sweet belete parce que c'est là comme on l'a mis yes sorry c'est la moki na chava sweet standango. Et dans la qui va mon biscuit.
Peut-être qu'il y a un seul biscuit comme ça, et boucan comme ça, qu'il y a un lien on le sous-souté. Donc, et comme un biscuit s'il, mais biscuit en haut, t'es bah, boucan. Si on a battu na bois kango, ben j'ai fait comment? Tu veux biscuit? Mais là, non, ça là, non, l'on va pousser, voilà. On a bibi moto bozo ba biscuit bo buka kango bozo buka biscuit. C'est comme biscuit s'il. Donc, biscuit boucan on t'a collé en za kelisia, kiava, mais qu'il y a un biscuit n'est à la mobimba. Qu'il y a un peu pas encore. On a la tête comme ça, tant qu'il y a dans la classe à cause CP, la pomme qui va biscuit si qui est côté. Ni n'a pas la biscuit, oh, n'a pas on a ni on a ticket max. Donc, il va bloquer 3 livres comme ça pour monter le biscuit, vous voyez. Donc voilà, on a la CDC ko chaba bloco na ngai et là on ça la semaine na bon sanda ko na bon sanda binoté mais to lamba na bino na ki po sokola kelisia et ngapi na sokola après tozo ngela bino to ko lamba. OK, on a bino à tout à l'heure. Peace. Voilà ma belle, après quelques temps, on a que kotasko na cuisine, donc ça steak nanga on a sombaki, donc la recette même chose vraiment simple et rapide. On a notre steak nanga ba nzela comme bomoni bisika oza moi misuni pour que épice nanga ekota parce que nazo saisonner ngombala moko nazo lamba, wana na tie ai nangai. Donc na tie ai nanga ya crème comme bozomona wana, après wana nakoya kotia tangawisi na biso pe ya crème wana comme bomoni. Donc après wana kocha tangawisi na koya kocha ezali black pepper na kocha black pepper nanga steak na ezala vraiment simple et to kocha paprika. Donc mélanger bloc non très bien et na koya kuboa kelango mwa mai ya citron mokie et na koya kocha steak seasoning on a somba on a Morrison na bato babandaka na UK okozwa steak seasoning na Morrison et na koya kocha bouillon nanga ya aroma okocha bouillon nyonso olingi mais nga na préféraki na tia nanga bouillon ya aroma. Après wana na koya ko mélanger steak nanga biloko nyonso totie et mélanger très bien na steak na biso ezala cirque meki mungu anu ekoki steak no bimi gwa bien nga na moni ke mungu ekoki steak nanga ça va mais na koya ko bakisa o ezali moutarde parce que elembisa steak na biso soko ni kocha moutarde teza na problème te mais nga na préférer mingi kocha moutarde pour musuni nangai elemba. Donc voilà, après to mélanger après ko mélanger na koya ko finika siko steak nangai pour que na bungisa pe ba légumes donc na finika ngo na tiango à côté et to kota siko na légumes na biso légumes tozo ça les ali vraiment simple les légumes oya ba anglais donc ko liango comme salade pe ko liango ya kolamba. OK, là na somba ki légumes nanga na Aldi et nazo panzango comme ça nazo panza pour que na sokolango bien ezala nango pe salité makasti mais eloko ezaka ka légumes il faut toujours que sokola bien nettoyer parce qu'on sait jamais. Et là na sisi ko sokola légumes nanga na koya ko kata katango légumes oazaka vraiment pété donc na ko katango mikie comme bomoni wana après ko kata légumes nanga na kozwa légumes nanga nyonso na ko tiango na nzungu eza vraiment légumes moko kitoko na yebi ke beaucoup de Congolais ba bien oté balamba ngo peut-être différent mais ce que non mekango te na koloba ke mekango kozala dessus te. Donc voilà, après on a somba ki bandembi nanga nga na somba mingi bandembi mo ebele na kataka e na tiaka na congélateur parce que na linga te so no lamba nyonso na kata ndembi ezokaka batande lo na salaka na somba e na tia mosusu na chasser na tia na congélateur et mosusu na utiliser. Donc bon na mona ngo facile so linga na salela maman ndembi na kina ozoma mona congélateur na saleli mais anyway wana nazo nettoyer bandembi nanga o na sombaki comme bomoni mosusu na osala na légumes nanga et mosusu na kokotisa ngo na congélateur pour aider nga so linga lamba encore next time. Donc voilà, après wana na kosokola bandembi nanga très bien bobi ke ndembi abombaka vraiment mabele il faut vraiment kosokola ndembi na très bien ozu penza te ko panzango après kosokola bandembi nanga na koya kokata bandembi nanga comme na bisibino pour ke na tiango na congélateur. Société
comme bomoni légume na biso ebimi biso comme ça et toa na ba légume na biso oyo tokotia ndembi matungulu na mix pepa ya jaune comme bomoni wana yango nde nakotia na légume na nga tobwaki nyonso na légume mpo toyei komata légume na biso na moto légume oyo ekozala vraiment simple ewumelaka nango pe te ezaka loko épinard azalaka vraiment pete pe awumelaka te na moto donc apres wana nake komatisa nzungu na nga na moto comme bomoni natiango na rechaud ya nsima parceke ekelisi aza na ndako apres wana nakotia pe oyo ezali tomate na ngai ya linzanza wana bomoni donc natie nyonso te natie ndambu e nakoya kotia sikoyo mai na nga deja ya mwa moto mpo nalinga toujours mai ya moto mpo nzungu etoka mbala moko donc voilà natie mai na légume na biso parce que légume na biso il faut vraiment etoka nde bomona yango ebele bongo ekokita ntango ekokauka ekokoma mokie e nazalaki na poisson na ngai ya rouge na ndako na kalinga e naye kotia poisson donc okotia ata mbisa kokauka okotia ata poisson na oyo nyonso olingi mais loko azalaka trop pete nalinga vraiment mbisa kokauka te parce que mbisa kokauka azalaka makasi et c'est ça que natiaka ye poisson donc voilà e natie poisson na ngai moko otia mbisi nyonso olingi e na tourne tala nde légume na biso ekoti légume na biso vraiment edimne après wana nakoya kotia oyo ezali ai na tangawisi eza mélange ensemble donc ya poussière natie wana comme bomoni lokwa natie poisson natie ai na tangawisi ya poussière na biso wana e biloko na biso ezokotoka eloko tokoya kobakisa awa eza tokoya kobakisa sikoyo oyo ezali feuille na biso comme bomoni e nakoya kotia pe bouillon na nga oyo ezali ya vegetable nde nakotia donc voilà légume oyo kozala vraiment simple eloko oyo nalinga mingi na légume oyo natiaka yango nguba me nde natie mwamba bongo natiaka mwamba lutu moko na demi oza bapota teke mwamba ezala ebele te mwamba kaka po pesa yango mwa goût après natia yango oyo ezali mafuta e nakotika sikoyo légume na nga comme ça etoka après quelque temps ma belle toye kotala nzungu na biso botala nde légume na biso nyonso esili na nzungu donc nyonso vraiment ekoti légume oyo azalaka vraiment kitoko aza pete aza mwa nguba nasalaka yango bien encore na sauce okolia comme ça na kwanga okolia comme ça na loso na makemba donc na eloko nyonso oyo olingi wana totiki légume na biso etoka na moto ya mokie après wana nakoya kotia beurre na nga na kikalungu pour ke natia oyo ezali steak oyo tosalaki na bino donc nga asalela mingi steak na beurre parce que beurre abakisaka yango vraiment goût kitoko na mosuni donc voilà comme omoni dimine moto na nga ezalaki kutu makasi comme boremarke e na dimine moto mbala moko donc steak basalaki na moto ya mokie tie na moto ya 2 ou bien 2 et demi koluka te ke moto ezala makasi nde steak akozika akobima kitoko te na kati ya kobela te donc voilà wana odimine moto na yo e ozotalaka steak na yo steak na yo abela vraiment ntina kati na moto ya mokie beurre wana ekota donc ezalaki vraiment simple steak na nga comme omoni comme ça ebeli eziki te ebeli vraiment juicy donc medium ya kobela nango kwa donc nabelisi yango vraiment bien nga nalingaka comme ça et voilà ma belle recette na biso esili merci beaucoup bozalaki na vlog na nebandeli jusqu'à la fin j'espère que vous aimez vous bakisi implice que vous sanate que la abonner que partager que aimer et que ça langa bien makasi wana recette na biso pona lelo et bimi biso comme ça oyanga na liango steak na loso na légume na biso to sali tina te et komi na tina bato bomeka ba recette oh ba bon appétit bye.